Bandeko, liwa ya Alexandre. Leki na biso mwana, biso nièce na biso. Eza compte à rendre. Eza jalousie. To eza nini bandeko. To mona ba vexo ezo bima. Ezo continue kako bima. Ebele concernant la fille. Concernant ya mama na ye soi-disant makambo banyongo ekoti eke zongi. Tozo yebati au juste. Toza na niveau nini parce que liwa oyo ya mwana biso oyo epesi tellement pasi bandeko nanga. Depuis maman wana sala émission ti lelo na yo sabino stress elatanga loko lelo mosusu bandeko nangai. Na ebike eza pe na bandeko ebele bazangi kolia komela. Bandeko ebele bazangi pongi likolo ya liwa ya mwana oyo bandeko nangai. Vraiment ezosala pasi. Bambote partout isika bozali. Volimbisanga na bandi na mbote te. Mes condoléances na famille ya aba africain nyonso. Po biso ba africain de to bungisi o abiso mwana. Biso ba africain de to bungisi o abiso nièce o abiso ndeko. La fille à sa maman accueillie. Vraiment bandeko na ngai. Tozo mona bandeko bazo discuter et que est-ce qu'il y a un moment où vraiment il y a un moment ya ko sala ba aventure. Tomoni bandeko mso ba komo sala ba aventure ke tomoni mwana ngona Angola. Bandeko. La fille nique à sa maman. Est-ce qu'il y a un moment où faut tout y en a ba base? Est-ce qu'il y a un moment où faut tout y en a ba aventure bandeko na ngai? Où allons-nous, Africains, surtout Congolais? Toko maana niveau ndenge nini, tosala makambo ngo ndenge nini bandeko na ngai. Mwana oyo mutu nyonso o atali video akoka pasi. Mwana oyo mutu nyonso aleli bandeko. Bilo musu tokenda na ona ba beste. Déjà kolala kolamuka. Toko mona ba information ko bima ndenge na ndenge. Mais est-ce que toko me ma base na dossier oyo vraiment ko bungisa mwana âge o 21 ans. Soko za mama ou za papa. Za non na place ya mama oyo. Bato ebele ba ko pesa mama o faute bandeko nanga. Bato ebele ba ko lobake pona nini azaka na mwana moko atindaki kuna. Yo mama oza kuna te otindi mwana. Bandeko nanga mama o atindaki mwana ete po ake kokufa na Canada. Mama oyo alingaki bonheur ya mwana na ye. Alingaki meilleur mwana na ye azala meilleur. Alingaki mwana na ye vi oyo ya mena te pasi oyo ya mona te. Na vi na ye mobimba alingaki mwana na ye amona ngo te. Please pasi oyo ya mona plutôt alingaki mwana na ye amona yango te. Yango banda ye ko bunda ko travailler dur pour na mwana na ye. Azwaki temps ya kotinda mwana na ye na mboka ya Canada po ake kotanga. Mais a pas c'est que bandeko na biso ebele ba mame ebele tango ba otinda bana na baona ba pays étranger ba ke kotanga. Bazozwa ba information te oyo ekoki kosala ke mwana na ye azala bien protégé. Oui, tolobi nzambe mutu abatelaka. Nzambe mutu protéger biso. Mais biso mo foto zala prudente. Place oyo zolinga mwana na yo atanga. Eta wana ville wana est-ce que tozwara temps ya ko vérifier eza ville ndenge nini? Parce que na ba mikili ya poto toza na ba eta na ba quartier na ba ville. O eza ke ba ville mosusu nde tomona na Kinshasa ke mosusu yolo matete mwana matete soka koti na yolo ba oboma e mwana yolo fo koti na matete ba oboma nde tomona blo akulu na wana na ba poto biloko wana ezali. Na ba poto eza na beta mosusu ba boma bato. Eza na ba eta mosusu même ngo mauvais au changer état au changer ville.
maman, papa, la première des choses, il faut se renseigner. Est-ce que ville wana na okende, eza ville ya bien? Est-ce que état wana nazo kende, éducation ya bana na ngai ezala ndenge nini? Eza ya mobulu te, ville na nga moko. Po eloko okoki kosomba na mbongo te lokola vie eza te na bon moyen na biso ya lelo. Ata ya kala eza te. Vie na biso bato eza précieux. Alexandre mwana oyo amonaki nini avant kufa. Alexandre basalaki ye nini avant kufa bandeko na ngai. Pasi ni bamonisaki ye. Faut se poser ba question wana. Mais noto ya na ba bêtise. Et problème oyo ekweli biso ba africain. Leçon morale nini tozwi likolo na yango. Bandeko. S'il vous plaît, avant otinda mwana ke kotanga quelque part, est-ce que se renseignaka très bien? Place ni ozotinda mwana. Soko oza na famille te. Luka ba famille na ba congolais bazanga te ya moko moko. Zwa numéro chaye comme numéro responsable numéro 1. Po yo oza musika na mboka Congo. Mwana aza musika. Ce qui problème. Première personne ou à côté lema. Aoza nani. Est-ce que yo faut wuta musika ya Congo? Po oya okozana rapidité oza visa na journée moko. Botala siko mama ya Alexandra. Depuis les 2 mois na bunga ki mama koki ya sur place te koluka mwana ye. Mutu oyo aza sur place akolandela mwana ye azate. Or eza na babilo mosusu tango oza sur place. Batu oyo baolinga basala mwana no mabe to yo mabe. Bakozala na kobanga. Que maman na ya vanda kao, tata mwasi na vanda kao. Si y a un problème bakoluka ye mbango. Et bana na biso basbetaka masolo des fois ba eza na bana msu bazanga ba secret. Msupe Alexandra beta li solo nga ba parents baza na Afrique a na na mutu te na yaka kotanga. Oui, mbongo eza pasi kotia mwana bongo mbala mona homme. Po ba homme ya poto eza cher par rapport ba appartement. Mais appartement au mwana na wa zwi bandeko na nga fo yeba hume colocataire nini azovanda na ye. Surtout biso ba oloposo o bandeko na nga bino mo boyebi. Bino mo boyebi. Ba colocataire mibale soi-disant de toko yoka toko mona ya mindele. Yo moko noir bandeko na nga. Yo za sio ba olingelo ba bulite. Même na ba misala to kindaka la famille. To mona ka koma ba tritaka biso. Bato baza loposo pembe. To mona ka ndenge ba tritaka biso. Alors yebisanga tango bova na ndaku moko. Déjà peut-être biloko yo zolia na bango. Ce qui est différent déjà. Ekocha dia rando. Botu na bato babala. Ba noir ou babala mindele ba oyebisa bino. Et toko mona ba message ko circuler. Ya colocataire na ya mwasi. Ako beta lisolo. Ke bazalaki na Alexandra. Les mardis wana banda na 15h. Alexandra abima azonga te. Et colocataire ya mobali. Oyo bazalaki ne wana pe. Abima les mêmes airs. Bakendaki na Alexandra. Banda les deux wana. Colocataire wana pe atikala kozonga te numéro na epi ya téléphone elekate. Soki crise. Donc beaucoup mona te ki colocataire wana il y avait un problème moko wana. Akoki kozala pe ayebi likambo. Comment yo yebi likambo te bando bima les mêmes jours. Les mêmes heures. Okitika moninga otikala kozonga te. C'est que yo pe baboma yo ozomona na te ou koma.
ou bien akima ayebi likambo likolo nango bandeko mosusu bakoloba ndeko moko oyo tokoyoka bavoice na ye wana na oyela bino bavoice na ye na analyse kelanda ndeko na biso wana atalisi biso ndeko na biso na kombo ya Cédric Kasongo. Eske boyoki makambo akoloba? Boyoki yango bandeko na nga? Na 1h, soki 30, soki 45. Ayebi avanda na Congo, mais comment se fait-il qu'ayebi place Alexandra azalaki na Erwana? C'est que babenganaki. Bandeko na nga toko comprendre te. Keza babiloko mo apparemment outi à partir Afrique. Ou soit Alexandra peut-être atikaki moi petit chéri na en Afrique. Et mo basololaka. Ou bien ezape likamka quand même sous relation na eka bayebani. Basololaka. Et msusu copain o ya Canada wana amonaki message. Esali ki asala a jalousie. Ye peut-être alobaki eza nango relation. Surtout que soit za mondele bandeko na nga. Mindele balingaka likambo ya tricherie te. Mondele soko triche ye babomaka. Bandeko na nga. Bana o bolingi kolinga mibali ya mindele. Ba copain ya mindele ba petit chéri ya mindele. Boyoka likambo na koyebisa bino. Mindele balingaka baje na basi na bango te. Nayoka même lisolo mondele moko aboma ya mwasi aboma mobali na ye alinga mobali mo ya congolais. Amona congolais ana na message ya likango. Akanga ye aboma ye. Mindele balingaka infidélité ata moki ete. Mindele basalisaka infidélité bajete la famille. Que la fille a la victime par rapport à yango. Et yango na copain na ye peut-être soka za mondele ndenge to yoka. Yango na foutie monnaie de singe. Yango na sabote ye. Yango na lingela ke bula bomi ye. Pour bazaka na mitema moko je ne sais pas. Vraiment esali passe makasi liwa ya mwana oyo. Ezangisi mama nyonso oyo abota aza na mwana. Atako toza na mwana te. Et que ça le passe africain nyonso aleli mwana Alexandra. Mama bundi. Si réellement maman na yazui banyongo azui eza pona nini? Azui yango pona mwana na ye, abunda pona mwana na ye, futela mwana minerval. Où est le mal? Pourquoi tolingi ko mélanger makambo? Maman na minute aza na pasi azolela mwana na ye. Ole to sambela pona maman na nzambe a reconforter motema na ye. Ole to sambela pona mama na nzamba apese makasi bandeko. Me biso toye tokomi ko se moke na mama wana. Tokomi ko bimisa na makambo tozo maîtriser te bandeko na nga. Toza na niveau nini? Ba consola mutu ndenge nini? Tosala makambo ngo ndenge nini tozo ko dasite yango ndenge nini na ko bimisaka makambo to bimisaka. Mama ya Alexandra zana pasi. Soutien makasi eza biso ba congolais. Biso ba africain. Et soutien où il équipe à soutien ni saison ko chai na ba prière. Non ko ya ko loba mama be na ye. Na minute aza choqué. Choc o mama na za nango. Muta ko longola ngo eza ka nzambe. Imaginez-vous zaka na lisu no moko bota. Akuta na likambo oyo okanaki même pas. Otindeli mbongo.
osololi na mwana na yo ozani meilleur ami na yo akutani na makambo oyo esala ndenge nini tozala na esika ya mama wana bandeko tolongola basentiment tolongola babese badelire eza eloko apasi ekomeli mama na biso toti kosala makambo mosusu tokosala vraiment courage na famille biologique ya Alexandra ezosala nga mpasi makasi mikolo nyonso nazangi kimia mpona mwana wana nzambe apesa kimia na famille na ye vraiment botala esika babimisi Alexandra botala esika mwana oyo abimi botala ndenge bakobimisa ye lokola koli mama oyo atindaki mwana ye lokola koli te na mboka wana bandeko na nga atindaki mwana ye lokola koli te atindaki mwana yake koluka lobi wabeta lisolo na yeke Alexandra moko boye surtout na mboka na biso bandeko na nga soki mwana atanga libanda ya mboka nzamba kosunga azwi mosala ya bien nzamba kosunga oh mon dieu liwa ya Alexandra epesi nga pasi makasi bandeko na ngai epesi pasi tosambela mpona mama wana tosambela mpona mama na biso wauti koperdre mwana na ye po ata biso baoyo tokoloba pasi me pasi ya mama wana ekokana na ya biso te la famille eketikalaka kokokana na ya biso te nzambe asunga apesa kimia pa mama wana nzambe apesa ye motema monene nzambe abatela ye elo na osenga na bino bandeko na nga partout bosika bozali tosambela mpona mama ya Alexandra po tokoriske toperdre ye na choc oyo akutani nango et voilà bandeko tokoya na bapreuve mosusu na numéro elandi abonnez-vous likez partagez merci bisous bye